billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andeko balandi ya matea na biso ya Islam na lingala topesi bino basalam ebele esika nyonso bozali. Matea ya après-midi ya lelo ezali kolobela mingi comment lolenge nini tokoki komibengama ba musulma ya solo na misala pe na makasi pe na bizaleli ya solo penza poto mibengama bongo ba musulman. Islam elakisi soumission totale à la volonté de Dieu. Donc na arabe babengi yango Islam, mais na lingala ezali na kombo nango ezali komikitisa kaka pona kolanda nzambe moko ya solo po tope botosi nzambe moko ya solo. Islam ezali religion ya botosi, ezali religion ya bolingo, ezali religion ya tolérance. Na poko ya lelo na lingito kabola hadis moko oyo ezalaki bongo na tangu ya ba sahaba, elekaki maelekaki na tangu ya ba sahaba radiyallahu ta'ala anhu, ezalaki bongo na ba 10 sahaba bazwama kibongo na kati ya libulu esika nini bazokaki na bitumba. Basahaba wana nyonso yebi moto soka zoki pasi douleur ezalaki kosenga mwa maya komela. Alors na tango akale ezalaki na tango Rasul sallallahu alayhi wa sallam ezalaki bidon ya maya ezalaki nanu te, ezalaki poso ya taba babimisi taba et puis bazwi na mnoko mboka na biso na Senegal babenga ngo griffé. Siko griffé wana ezali poso ya taba babomi yango na kati bachaka mai. Alors bayaki nango po ba melisa mutu aliboso azalaki kosenga mai tango alingia mela mai ya liboso ya mibale asengi ye alobi soko pesi ngai te na kokufa na posa ya mai ya mibale azwaki bongo mai ya pesi mutu ya mibale tango alingia mela mutu ya misato asengaki ezalaki bongo ti na 10e personne tango bidon eza kokomela 10e personne et 10e bango nyonso 10 bakufaki moko te atikalaki jamais komela mai wana. Allahu akbar. Ezali bolingo makasi. Lelo soko tali na kati ya communauté to linganite. Okomona musulman akei ko luka ba Kristo pona kotonga muninga na ye musulman. Musulman lelo akomi ko linga ko sala muninga na ye musulman injustice. Kotongana na koyinana ekoti na kati ya mitema ya batu. Pona nini? Parce que tobosani ennemi juré na biso numéro 1. Oyo azali kolanda video oyo nangai mutu nazali koloba na mipesi toyi tobanga nzambe ya solo. Soki tobangi nzambe te kozala pasi pona biso to mona bokonzi ya lola. Bokonzi wane mona na kaobele kaka na sincérité na bolingo epa ya nzambe. Lelo tokomi ndenge nini, tokomi boye ndenge nini. Ba chef religieux bakomi koswana oya kobenga muninga kafiri oya kobenga muninga shaitan. Oya kolobanga na leki yo oya leki muninga azali te. Oya leki muninga azali oya azali kosala bongo volonté ya nzambe pe azali kokomisa maye nzambe alingito azali kotika maye nzambe alingite. Bandeko nanga ba musulman na beleli bino lisusu mbala mususu tozala lokola ba sahaba. Ennemi na biso jire ezali Satan. Ennemi na yo ezali ngai te, ennemi na yo ezali ye te. Satan de azali ennemi jire na yo, luka ennemi na yo esika ozali obunda na ye, olonga ye po yo okota na lola. Soki obundisi Satan te kozala pasi mingi po na yo, po mibenga mozali mondimi po chaque tongo, chaque midi, chaque soir, tozalaka toujours na problème na Satan mais kozalaka na problème na muninga na yo te. Alors na pesi salamu mingi na mwalim Amisi oyo azali kosala musala makasi na ba condition ya makasi po liloba ya nzambe ekoma esike sengeli na kati ya Chwapa na mosquée ya Chwapa na pesi ye salamu ebele na pesi ba salamu na ngai ebele pa ya ndeko na ngai camarade na ngai oyo azali bongo Abdul Majid Kasongo oyo azali kosala musala makasi na force nyonso na bolingo nyonso po Allah subhanahu wa ta'ala ayokela ye mawa mukolo ya kiyama pesa ye jana ya solo to sengi nzambe pesa yo jana Abdul Majid esika nyonso zali na ba oyo natangi kombo na ba oyo natangi kombo te papa na ngai imam oyo ya sitasi na pesi bino mbote botika la malamu mbala sima to kosolola lisusu na ba sujet mususu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.